Anti-stress TV babi anti-stress TV chaîne à mafuta ya kitoko ebota misika. Les services de reportages audiovisuels pour vos mariages, pour vos collations de grade, anniversaire, deuil, concert et clip vidéo. Pour tout contact, voilà, balandi tout et anti-stress TV. D'après si bino bonjour, bambote bisika ezomi bino liboso ya betandoike. Bino batopesi biso opportunité ya koleka lisusu liboso etandoike mpona koyoka biso mpe komona biso na journée ya lelo. Napesi bino bambote bisika bozali. Pourquoi pas na yo papa Jean-Marie Kaya napesi yo bambote bisika ozali na opportunité kitoko oyo bopesaka mwana na yo Nadine Elese moya chérie que j'aime beaucoup. Napesi yo bambote ebele. Na kumisika nzamba apesi biso merci tokutana susu liboso mokolo na lelo liboso betandoike. Bandeko balandi papa Nara napesi yo merci mingi mobala mama Tina bino na mikili ya poto kuna na Canada. Merci ya mingi na ba conseil na bino bozopesa mwana na bino Judith Ipoara bozopesa mwana na bino boyebake tambola boy papa Nara mobala mama Tina napesi yo mbote pasteur na ngai huta na mikili ya poto. La pesibino bambote famille Mbanzala mobimba na lingara bino vraiment tellement la pesibino bambote mingi na liboso etandoike bandeko balandi elo na ye na liboso etandoike bon ba toujours Judith Ipora za la kana pona ko sepelisa biso lo ni soye di biso oui na ye awa liboso etandoike ka pona ko yibisa bino ke nazwaki ndeko mobali moko ayi kotala ngai kopesa ngai makambu na ye kwa ayeko yebisa ngai na tuna pe ba fan bapesa pe ba vie na bango asala nini na likambo wana asala nini bandeko na yo ki ndeko mobali ayaki na eloko nini oyo elekaki entre ngai na ye ayebisi nga mama nde naza boye natikaka famille na ngai depuis nazalaka na âge ya 5 ans donc de 6 ans natika famille na condition à propos ya buna nga moko te elengi na nga moko te natika famille na sima nzela na bima na koma fazer ezaka elengi na nga moko te papa na ngai mama na nga ke basalaka divorce na papa basali divorce na papa mama kei mboka na bango nga natikaki na Kinshasa na papa yaki kobala mwasi mosusu mwasi wana kokomaki amemeli nga video na kati na ndako ya papa na nga moko aperveni kobisa papa na nga ke église na bango lobi ke nga naza na misala mabe abika église eza na misala mabe bandeko balansi na kati na place oyo yo tozobokola mwana kati na ndako yo mwana mbanda mwana ndeko nango mwana tata mwasi na ngai tika vie ya mabe ozosala bafazer ebele batondi na nzela à cause ya makambo oyo tozoboyaka ba divorce ndeko avant obala tala mwasi ozobala tala mobali oyo ozondima na ye na libala ekoma te liboso bokoma na ba divorce nde tozopesa cause ke bana bazala na banzela ba divorce tozopesa ke bafazer batondela biso mpona nini kindoki eza maladie bato beglise etonga mikilikili na kati na mboka na ville ya Kinshasa partout na province misusu ke beglise ezali soko moni mwana aza na misala mabe mema ye na église na Nzambe église eza kindoki mwana ke atalisi kindoki na ye liboso ya bapasteur bakoyeba kosalela mpe bapriere mwana kobika badivorce ezosala makosi bana bakomi bafazer bandoki akosa badivorce ye papa oboyi mama oboyi papa bana batikali akoya na vie ya papa akoki kosupporte caprice ya mwana na yo te akobenga mwana na yo ndoki mais soki mama ozalaki wana okoki kozwa mwana na yo memela banzela losambo mwana mpe kindoki esili bandeko balandi ayebisi nga alobi nazwi vi na nga na pasi vi na pasi naye kokoma bagarso babelelaka na bamituka wana aye kokoma obelela na bamituka obelela na mutuka
Il y a qui fazer a commis na ba 15 à 16 ans. A suivi na qui fazer. Bien aimé. Moi na mobali wana. Après je sais a coûter recevoir. Ba komi ko la pe ko kumba pe moto, ko kumba pe moto. Aye ko kumba moto azu pe moto na pe ya crédit. Azu pe moto a crédit pe wana abatu ko sapa pe mbongo abatu moto tikali aye. Aye ko sente fi moko. Quand c'était fi moko fi wana ebisa lobi classe ezana retardé. Classe ezana retardé. Magaza pe nda kunemo studio ne babo na fi wana oya sentaki. Fi wana sebi classe ezana retardé papa. Avenir ya moto eza classe. Histoire na obetelanga mobile na ngai esalanga passe. Mais quoi nzamba suo ko bona atana moi miki ota cours du soir au banda kozwa ba cours o banda kozwa ta un plus na mutu na yo pona lobi na yo kozara bien ndenge nzamba osala déjà boya kisika nzambe déjà za pona biso. Bon bali pa yo ka kipe moi sina ya kota pe ba cours du soir. Bon bali pa jule lo papier na ya diplôme d'état. Bande ko balance. Moto wana moko esombeli moto gizi esombeli keji ekomi kosala transport mobile akomi mobile ya malonga mbongo kobomba nzambe bana bitika tikaka bato te nzambe oyo alola tikaka bato te omwana nakomaki deja mwana etike ayebi teke mama na ye aza na bomoi ayebi teke mama na ye akufa ayebi te lokola nzambe alola soki deja ka na ye mwana wana lelo akomi mutu bandeko mwana azoleka na nzela mwana ayebiki oyo papa na ngai papa ayebaki mwana ye te amoni papa na vi moko kitoko te vi moko ya bien te papa totambola na makolo na nzela aye koaproche papa na ye abengi papa totala mwana azoyeba mwana te au de âge à 5 ans tikokola ya mwana papa azoyeba mwana te bandeko botika makambo ya mabe botika makambo ya mabe makasi eza kitoko te botika lelo eza ya ozomona lobe eza ya Yesu Masiya lelo oyo ozomona balandi ba Anti-Stress TV bolanda boyoka bopartager émission Judith Poira esalanga grande femme esalanga ba bien move botika kosala mutu mabe lobi ya mutu oyebi te botika ba divorce papa sala o mama alingi mpe esalaka bien makasi bino boza wana kaka ba débat air nyonso ba discussion air nyonso na bandako bana bazoyoka ebebisaka moral ya bana ebebisaka moral ya bana kona te makambo na papa na mama bana bakoma bazwa charge wana bazwa mikumba wana yela bango na mitu non eza kitoko te eza mabe ya mabe bafani nanga bomeka kochange place wana esala bien makasi bomeka kochange place wana esala kitoko otika bavie ya mabe na kati ya couple po otambola bien fo losambo eleka couple oyo batia Saint Esprit na kati ya couple na bango jamais makambo mabe mipepa mabe koya oui toza batu toza na mai na makila pesi bato bazali biloko endingana kaka yalo kwa basani pesi ezali basani endingana kaka bandeko bo changer eza mabe makasi ba comportement oyo ya kitoko te ya kotikaka papa ya kotikaka mama botiki bana bino mwana oyo ndimi 9 mwana libumu ozosunde ye mwana oyo ndimi 9 mwana libumu ozobwatisi ye eza mabe. Merci papa nanga na conseil na yo mais peut-être papa nanga pe conseil oyo makambo oyo apesa ki pe conseil na mama Tina qui peut hôtel s'appelle Dieu donné on a si ma caméra il m'a mis pour yebisanga pe ke te maman faut ça la boy parce que bible bat ba hôtel rappelle étant le kepe on peut se faire vie na bible plus 243 81 27 31 794
plus 243 81 27 794. Alors c'est la bino. Boloba. Moi mobali wana amoni papa na ye. Ami papa na ye. Koyamba yebi papa na ye. Papa na ye soni ezosala ye mwana se présenter ngai boye. Papa fukami na sa bandi kolela mwana ngai limbisa ngai. Na mabungo stonga na sala kiyo. Na mabe stonga na sala kiyo. Mwana ngai limbisa nga. Mwana wana ekotuna batu. Na ndenge papa na ya sali ya bando daki ya komi na balabala. Alimbisa ye to atika. Bandeko, bino bozotala biso. Tona posa ba réponse na bino. Mwana wana alimbisa papa na ye to atika. Bopesa ba vie na bino. To koya lisusu lu detando ike. Na ba réponse bino bokopesa biso. Pona koyisa pe ba fan lisusu ke. Tana ba biso balobi boye. Pe to yebisa pe ndeko mobali ke. Ba fan basengi ke olimbisa papa. Ba fan basengi ke boya ko limbisa ye. Ezaka wana tozozela bino boloba na biso. Merci beaucoup na balanzinga na mokona lelo. Naiki kana na sujet na ngai ko yebisa bino likambo ya papa na ngai oyo ayeki ngai na ndako pona kopesa ngai avi na ye. Ya ngombe nga na miko ya ko yebisa bino bopesa pe ba avi na bino ko sala epe susu bia makasi. Balingaka bino mingi balanzi biso. Balingaka bino mingi papa na mobala mama Tina. Napesi bino mingi dada Mbanzala, napesi moyaya que j'aime beaucoup. Il s'appelle Asta Kozed Mukenzi. Napesi bambote bisika ozali. Pourquoi pas na yo André voisin. Yaya nanga moko na lingaka mingi André napesi bambote bisika ozali mobali ya mwindu. Napesi bambote ebele. Nanga bino mingi vraiment Priscilla Ipoira, Délice Kapena mon bébé chéri, Mardoché, Allégresse ya Jobri, napesi bino bambote bisika ezali famille Ipoira mo bimba. Pourquoi pas na yo famille elese na pesi bambote bisika ozali na lingaka bino mingi. Talaka mwana mongala yo aye boso etando ike. Talaka biso yo toye lisusu pona kopanza nteke. Bambote na bino bisika bozali. Lingaka bino mingi bo s'abonner na Anti-Stress TV. Bokozala jamais déçu. Merci, bisous, bye. Les services de reportage audiovisuels pour vos mariages, pour vos collations de grade, anniversaire, deuil, concert et clip vidéo. Pour tout contact,